mwana na biso abunga, ça fait 6 mois ya ngoyo. Mwana wana akendaka classe azonga te. Mwana wana azalaki na ba 9 ans anaotanga l'école primaire. Totika na classe na tongo. Tant que vous avez 12 heures, tout le monde a mwana te bana babima na école babima tout le monde a mwana biso te tout dans l'école babino bana babima ki déjà wana. Babima ki avant babima ki ba 10 heures. Batiki mba fanda wana basi la ba parents na bango baya kozo bango. Mais biso tout le monde a mwana biso te ça fait 6 mois yango to kende 7 mois. Linda linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likamboza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez voir téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye. Et bien sûr faites comme Delvis El Salsero. Et soyez connectés sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV. Et depuis l'Afrique du Sud, bien sûr avec Fiston Pelé. Salut, je suis Rebecca Ertis, la chanteuse congolaise. Nous avons invité Bino Nyon Sobo s'abonner à la chaîne YouTube Radio Lokole Télévision. Une chaîne pas comme les autres. Faites comme moi. Bisous. Chers amis, faites comme moi. Abonnez-vous à la radio Lokole TV. Salut, c'est Monro Djoboke, le Momo des Chouchou, le Chouchou des Momo. Soyez connectés sur Radio Lokole TV avec l'animateur vedette Fiston en direct de Johannesburg. On est ensemble. In God we trust. C'est le Momo des Chouchou, les Chouchou des Momo. Radio Lokole TV. In God. Oh yeah. Avec tous mes respects, c'est bien Maître Sampino, le Furamba Potoloya Moto, l'humaniste de l'enjeu fête humaniste na Katia Paris. Mia Golobate, c'est Moko, tous s'abonner massivement et belé na Radio Lokole TV. Et Fiston. Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balali ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola. Toye na pokwa lelo kosolola po le kambu dizali ndeko moko apesi biso lisolo aipa Fisto beta lisolo oyo po epesi biso pasi. Mwana na biso abunga, ça fait 6 mois ya ngoyo. Mwana wana akendaka classe azonga te. Mwana wana azalaki na ba 9 ans anaotanga l'école primaire. Totika na classe na tongo. Tant que vous avez 12 heures, tout le monde a mwana te bana babima na école babima tout le monde a mwana biso te tout dans l'école babino bana babima ki déjà wana. Babima ki avant babima ki ba 10 heures. Batiki mba fanda wana basi la ba parents na bango baya kozo bango. Mais biso tout le monde a mwana biso te ça fait 6 mois yango to kende 7 mois. Lisoto kobete la bino bandeko eleki bongo na Kinshasa précisément na commune na commune Masina mais quartier Mapela to kobete la bino ka pona to pene bino to lobaka awa de ko kobete masolo ce n'est pas pour nuire mais plutôt pour na kosunga yo ndeko tala ngai ozwa quelque chose et si kande kwa kwei poyo okoyate
Comme on a Fiston Pelende, Tate à Sedek. Merci na sponsor officiel ya émission Oyo, Yannick Kinia. On a bien les dragons de la monnaie congolaise, le faiseur des millionnaires. Mouton a un souci à battre, il donne tout le monde. Derrière la caméra, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce qu'il aime les gens. Mbote na mon ami personnel, commandant Congol Anderson de Djobour, Roumela Yone Mankambu. Mbote na Tidjon Luchombo, impresse à New York, ya Mama Fran. Didier Jenga Bokula Kaye Kofo, autorité morale wa Mongo Nos tout le Sako, Mbote Siko Zali. Salon Hilary na Rosentenville, Santon na Rosentenville, Yaya Boza, le Sako, héritier du trône, Chibouaboua, Yone Mankambu. Donc, vous avez mis des pôles sur les âmes coussés. Et pesinga imutu ko swali solo o pesinga ko banga na makamba bo esala makaka atilelo o esala maka muta pesi di solo ye moka bengi straight mwana na bango na saka mlo chaque fois masoto betaka e ko sala di solo ya ndeko na yo e ko sala mwana na yo e ko sala eleki na yo ya na yo o ya pesi ezali doki mwana ya eleki na e propre bavanda kana esika moko na quartier mapela za gapi na masina no Aïe papa Fiston Karadina lobiki boso wana mwana na bisto kenda ko ticket da classe atanga kana école boka mapela jour wana toke ko zoyer na 12h pour asa mwana mukazaki na so deuxième primaire bana deuxième primaire biki atana Congo atana wat bagana ko zo bango première na deuxième baza bana miki siko par mégarde babimaki avant na ba école ngo pe ya Congo pe na ba parents te trop avant par ba ko bana pour nos pays moko ezana moi civilisation to lo bakwa basana ba parents ke bana ba avant pour que ça transporte ou ko soba na bino mais bango basinala gite talaka be ko la Congo moi na pela loengi wa ta ba misi bango 10h ou je crois abi c'est quoi ezaki ndenge mbule ngo bete na so ndenge yinda kilo mo ndengo wana bana ba bimi siko yepela loengi bana miterenga no kaka Bada ba terengana na ndako ba yebika no ba keso na 12h. Qu'est-ce que se fait? Tant ba na 12h ba monke bana j'ai mike ba bimaki déjà. Luka mwana na biso baba fisto. To luka mwana na biso. To luka mwana na biso to mwana na biso ti. To tu na l'école o bana ba bimaki déjà. Et puis si passe to luka mwana to pesa comme que tina ba commune to mwana ti. 7 mois. To yebika no mwana kufa to mwana sala nini. Ba mikolo pe uté ko le kara ba mbule beta ki o sakate doki papa Fiston to kenda ti ko luka mwana morgue ba se ba ki ona matadigi bala soki mbule bomi bana tala ka biso mapela mais to kenda ka ko tante kaka peut-être ko mona pe mwana biso po mona ko za pa bunga ko mishege wandi ko tambula ake ko se retrouver pe na matadigi bala ba to ba kufa ki wana to luka mwana biso azati ay papa Fiston to vanda jour moko boye likambo ya kokamwa histoire vrai to mona kaka mutuka moko ye na lupango na biso to sala biso na mbongo te baba Fiston to clôtura na ba benga woni na ba fleur de kaka te mais to sala biso na possibilité te to mona mutuka ane ye etelema Mutakita papa moko très bien. Ndo ba en anglais 10 cm a kiti a tuni. Awe pa ya bakingandi Akita gina 2 personnes. Akiti aye na kwa to solo la. So be mutu ya boye. Aye ko sa ni para biso. Nzokande ba voisin donc grand frère na biso ya marato ayebi mutu wasu na tangi kombo awa mboke baby azana bandako azana service immobilier trop bat bayebi akenda rape ba poto trop donc so na bika kombo na eto yebi ya sala kamaka bandako siko grand frère na biso tala kingandi te ayo ko sala ni pa na biso habito pesi pe kita vandi to fa ne bongo andi ko lobano ngai kombo na ngai entel na moni mwana ndiga yebi ngai na sana problème nini explique ko ngai musana ngai na tonga ka bandaku misuna tekaka
monsieur pe na chaka ba locataire ba immeuble monsieur za na ville wana ya ngai bandako ebele otonga mikolo otonga bandako moni quartier ba quartier oyo mikolo ebimi pe kote ya ba benga ngoni côté présent vanda kuna ba côté le aéroport maluku to maluku na ba kinkole kuna ça pe na bandako ba otonga na service immobilier alobi la salle à business nanga mais cette fois-ci je pas compris likambo e komelinga na ne komelanga ite. Alors oui, mikolo yo ça fait 2 mois nga na zola la te na osala ben samedi na okuta na makambo. Soki na ota mwana mutuka na zo mona ka mwana moko ya mukie a osala lokola traverser mutuka sa accident. Soki na lali na zo komona ka mwana moko ya mukie. Azo koloba na ngai kende kozongisanga pa na biso kende kozongisanga pa na biso na bande komona ngo lokola ndoto suki ekoma réalité lobby nazo kota na ina kota na mutuka en fait na uti musale na kota na tem na portail na ngoni mwana wana avani na portail aye alobi na ngai makambu bosala ekobima na poasa kende na ngai et pas na biso kendo ko yebisa pa na biso esika yo ochangai et pesinga vertige na tuni yenga na chayo wapi komo na yo nani uti wapi oza nani a pesinga kombo na ya mwana kombo ya mwana Jérémie na pesina kombo na sakamna soki biso ba tanga kombo soki ba boy tanga kombo te mwana ngo ya ba 9 ans kombo ya Jérémie. Jérémie, qu'est-ce qu'il ne va pas nga le kambona yote nini oyo makambo sala kana business na oyebite ezana batu mususu basimbaka te wana mwana mutazo yebisa ngai na moni oloko ba aventure na ese longo la porte wana na ese sentinelle longo la mwana esika wana ngana kota sentinelle azongo na mwana te mwana yebisi ngoso yo kate okosuka mabe sentinelle afungo le porte na koti na lala te na butu wana nazoko mona ka image ya mwana wana na tongo wana papa wana mtoto azoko betela bango lisolo tango na yo fungo na démarrer mutuka do chauffeur na ngai a démarrer na koti to bimi na baki faina banda na ba chantier mona wana ko tonga ezali kote ya Kingasani masina Kingasani abi kote kola ba sœur pardon église catholique côté église catholique ya Kingasani wa koto wana tozala ba réserve mais soki boyebi bato o bana masina bozo mona chanter ba otonga côté église catholique ya masina quartier 3 ba côté wana ba otonga ko ngaki toko woye eza ya 3 niveaux ya tata otobeta liso to kotanga kombote est-ce que atoloibwe totangi komba mutu te totangi akombo ya mwana oyo abungaki mwana oyo akufa mwana oyo Jérémie bagane ko tika na classe azonga te babima avant 17 mois ya ngodo ke de 8 mois papa wana ke na chantier na ye akoma na chantier boya kuti mwana wana po chantier ngo abi basi ba clôturer ba otonga na kati mwana wa temi na porte donc batu ba mo na yete kaka ye mo mto mo na ye mwana temi na porte epse lelo yo okokende pa na biso yebisa bango makambo oyo sala amona wa komi wa embêtement atunie pa na bino zalaka wapi mwana wana Jérémie mwana neva apesi adresse biso zara na mapela na veni songolo numéro pakala kende kuna yango papa wana yi siko epesi wango panique mwana banga bunga siko qu'est-ce qui ne va pas papa mwana na biso azali wapi abi mwana bino za na bomo ite qu'est-ce qui s'est passé abi ngai ba business na ngana salaka soki na otonga bandaku na ngai avant na tonga ndaku
nazwaka mwana ya mukie ya âge de 5 à 10 ans bakundaka bango vivant na kati ya mabele wana bakundi mwana vivant wana po business ndako na ngai évoluer so na tiata ba locataire na so ba locataire malamu to so na hôtel so na pesi mutu prix ya ndako esombama tala makambo bandeko edeka na mokili bato ebele oyo zo envier na mokili content de ce que tu as to yebite ndeko azaka na bandako ndeko asala ba complexe ndeko asala ka oyebite qu'est-ce qui se passe asala ka ba sacrifice ni bandeko to envier ka batute tala lisolo tala lisolo. Alors oui, moi je me rappelle nga batu ba yela nga ba sacrifice ba ki ba yibeli so bana ba yeba sel ba sacrifice ba kundi kuna mais oyo likambo boye e salama na mona na nute oyo salama nga boye na ye pa na bino. Est-ce que moi na wazaki moi na bino moi na biso na sana à l'est moi na wana mta pousser nga na ya ana ya koloba vérité siko corps ya mwana eza wapi corps ya mwana eza wapi abino mwana tokundaki ye vivant mwana tokundaki ye vivant. Ça fait combien de temps au chantier yango ça fait déjà toke 8 mois yango do mwana bakunda na sama bile chose grave bandeko makamsu ezaka spirituel bandeko so beta buma solo ezopesa nga mo mutuko suwa ezopesa nga mo mutuko suwa bandeko ko banga ko banga koko ya bana wana abi ngai chaque fois sala ka ba cérémonie mutu alimwisa mwana ngai mutu alimwisa koko na ngai akoya komitika awa ndeko wana oya mbongo wana oya kutunga bandako atuni to sala ndenge nini na pesa bino combien makambo ekoma na mbila te po atoke pa mbile ke pa l'état ekozala mbilinga na crédibilité za nango tango bakoya ko chumola ekozala ndenge nini bandeko epesi mutu ko swa bandeko koko na bango obligé to kende kuna esika okunda mwana chose grave bandeko ba memana tikuna famille ba ko sala makambo na cachette ba yebate ba kei ba kunda mwana awa na chantier pe ya skite ba tumoli bandeko ba bimisi mwana wana vivant to benga yango miracle na bisino mu liso o epesi ngai mutu ko swa bandeko mwana to benga yango miracle to ne ba bimisi mwana ba kunda ye kuna ça fait 9 mois na ebite ça c'est quel esprit nini wana esprit nini wana photo bozomona mwana wana 8 mois bakunda na kati kuna bozomona 8 mois bakunda mwana o bozomona oyo mwana bana bunga bakunda ndengo wana babimisi mwana na miso otolo oyo azana ndaku na bango na ebisi ndeko wana me lisolo o pesike zo pesanga mutu ko swa ezo pesa ngai mutuko so papa Fisto beta lisolo oyo po benda ba para matoi ba para minto ko mwana aza muke moins de 10 ans ba otika mwana kende classe ye boko tala biso to perada mwana biso abunga ça fait 8 mois na ebite mwana azongela biso miracle na biso mo so to ko banga pourtant to kei ba zo chumoli siko yoke loko ne sovaki mwana esika ta bakunda ka mwana wana na sena ngo ezaki lokola cave mais siko ezaka ka miracle papa Fisto mwana vanda kuna 8 mois alia katelo obote mwana kufa te bandeko to ebite so akosaki biso sala 8 mois ya solo to bane ko mwana quelque part to ndenge nini mwana baye ko bimisa yi histoire o epesi mutu ko sora ba to kozala mulaite eza histoire mo lokola mystérieux siko koko na bango tanga su mwana azongi alobi bomoni mwana oyo asa mwana mais asa mwana te mwana oyo nde azaka tata ya libota oyo
Ce qui a dit koko ya ba koko la ngi azonga pour servir la famille. Tala makamba deko. Et pesi nga mutu ko soa ba famille mususu. Tolo banini kindoki ya malamu pesa laka. To kindoki ya ngabeza la raté. Donc ça na ba to ba kufa rapete. Biso yebika ande Yesu Christ akufa ka zonga. Mais ça na ba to musu ba kufa rapete na famille. Mais kindoki yango wana tout ça na ndenga kindoki yango apala comme ça ngo pe na moite ba bonga no pe Congo mboka la so pe bonga nanu. Tala la famille on na mutu oyo ko kufate mais baza pauvre ndengo wana bandiko pesi pasi. Na okota mini ma détail te fo ba pesi lisolo wana na beta ka pona penier ngabo pesi ka mutu ko so bandiko ba kamusu ba do mona na mukili oyo. Tala business ya papa oyo. Papa oyo azwaka bana ya mikie akundaka bango. Pona business na yi. Do ba mama belé na Kinshasa wana to wapi. O mwana biso muke abungaka aboyi akenda classe azonga te. Nazaka na mwana otaba mwana bunga na wenze. Tala ba business so zaka ndengo wana. Bazoko yibaka bana. Basala ba sacrifice bakundaka bana bakundi mwana vivant pona business na ya bandaku ekende. Do bandaku musoke na apeko futela. Oko futela ndaku boye ozalaka na yo bien. Banda yo kota na ndaku wana makabe marchaka susu te. Okomaka ba shit na ba shit. Ozalaka na mbongo, ngafana fana na Gombe, ngafana na ma campagne, ngafana esika bien. Ndako batonga na ma campagne wana, ndako batonga na Gombe, ndako batonga esika moko songolo. Oyebi batonga na sneko ezana nini? Tomona ngobele ba beta masole belé bandako so koti boy spiritualité leki makasi ba so ba mbata na kata bandako. Bokota na ndako pona bana babela kabela yo. Okota na ndako boy bo mbino vie e marchera te to so solo bandeko tala masolo boy na lo ba chaque fois to ko beta masolo eza rapona ko bangi te mpona ko peine bino e pesi ngai mutu ko soa lisolo ngamoko e pesi ngai mutu ko soa surtout batu bana libanda oza na Bruxelles oza na Paris oza na Sydney wapi na Johannesburg na Cape Town ezala bandako biso bandako wana nde ezali wana badu akota kate so koti basalaka un mois babimi. Qu'est-ce qui se passe? Makamne de ga ndako wana. Bakundana nikuna, bakundani nikuna. Tala makamtu no monaka. Entre parenthèses na ebi bar moko ezalaka na Johannesburg comme nango la congolaise. Bar wana ezalaka na succès kala ko sakana te succès ko sakana. Ezalaki na pesa retrouver ba congolais tout, ezalaki ba congolais Brazzaville. Mais ba bango la congolaise. Tout le monde a une référence wana. Ba menansa kolobaru wana ti kolobaru wana ayaka kolungwa wana. Alongona bar na wana akena na ngona ko Saint-Enville quelque part. Mais banda longona ko Saint-Enville bar pe koya ti ekufa isala su succès te. Ba bar belé. Mais tanga olongwa wana abi esiko zaki mabe. Bino bolongo linga esika oyo. Bocha activité mususu awa to mona bino. Na ebisi bino esika baru wana zalaka tilelo soko okiomo zalaka vide. Ezalaka batu bazwa basala bar mususu bokoti. Bozo tonga ba maso ba bongo na kat ba basala ba ménagement boy. Bazo beta ba mbata en plein musala. Ba ozo ba nzete en plein musala. Ba rotonga ba tebe étagère ba tonga guti ekoi. Tala ba cérémonie basala kuna, on ne sait pas. Toi kize mu to beta ka lisolo et coïncider. Donc tout ça attention dans la vie makamususu. Ma papa, tu es qu'à couper nebino. Bon, on de l'autre PC information, tu es straight au bête de la vie solo. Oyo, pour PC même tout que soit, na lingi mo partager, donc partager et comme la déconne sur Kazali. Tu bête à solo pour la nuire, te pour la côté à kaka. De ma solo tu bête yao. Tu bête parce que moi me déconseille. Ba maman tu que na boutique bana kelasi, tu que ko zo bana kelasi. Tango que zo mwana sa tu okoma na fa bima. Zala sur govi kotika mwana wa koti tin école sinon makamba boyi ba mame belo ba bungisa bana ba mona bana teti lelo peut-être kawana ils très sensible ba te belo mona kana muti ya mbongo te ba boka soki na lobi komo e ko pesa bino passe ba boka ka ti pour un musicien tala makambu ya boyi makambu ya bosoto et pesi pasi bande ko to suki awadelo. Merci la confiance pour fidélité. Vous pouvez la radio Lokole télévision pour chaîne Oyo. Et ça chaîne Oyo ba papa na ba mama fandaka na ba na bazoko kama solo mateya pour ete yabino.
Ndeko oya s'abonner déjà, merci na yo, partagera toujours. Na ba chaque fois que les solo intéressé ote et ko intéressé peut être ndeko moko songolo et c'est comme ko mpaka partagaka. Oya s'abonner te ndeko s'abonne na radio Lokolé télévision et puis ko boss na te ko fina cloche de notification pour orataka ba programme na bisoté. Grand merci à vous. L'homme qui s'est frotté les pouces sur l'index au commis hein. On est ensemble. Tout coûte sur lobby. Pendant le numéro, je Radio Lokolé Masolo, sur votre chaîne Radio Lokolé Télévision. Merci à Maman Rena Oumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordonnatrice il y a Radio Lokolé Télévision, mais aussi il y a Radio Lokolé TVD. Restez branchés. A plus. Chap chap. Et tchara. Une famille fashion, donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout, une famille. Déjà c'est le vêtement, une famille, on a signé le une c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau dans mon képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été. Ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux aux la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petite est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à moi. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comment on m'a dit les vêtements en bout là? Ouais, ça va mieux accompagner quoi. Moi, chaque au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chaque Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup papaye. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est que Mouni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,